Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodai, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Son Fils unique Jésus. Pour notre ami Simaro, ensemble prie. Ici rassemblés afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prie. Plus fraternel et plus juste, ensemble prie. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et la résurrection des morts, avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce.
Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre ami Simaro. Avec respect et affection, nous nous confions à Dieu notre Père, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Nous nous recueillons quelques instants en silence en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre ami, tout ce que nous avons reçu de lui, à tout ce qu'il a été. Et je donne maintenant la parole à la personne. était arrivé. Le poète s'en est allé auprès du Père. Comme le dit Saint Paul, cet apôtre si généreux et si fort. Dans Hébreux 13, verset 14. Dans cette lumière danse tous nos cœurs afin d'adoucir la peine et de la vie, la sainte espérance. Ainsi, merci racine d'adieu. Olivier Chimanga, papa mema na poto so papa na tia lindanda aye kolela papa na lindanda bozomona bino botala émotion na ye. tosengi libota te tokutana samedi na paroisse Saint-Bernard mpona kopesa lokumu na tata na biso lutumba na misa na lingala samedi na paroisse Saint-Bernard. Et maintenant, nous mettons debout pour accomplir les deux gestes de l'encens et de l'eau. Voilà, Bomoni, chargé d'affaires, ambassadeur de RDC, qui va faire Naël. Là, on va musicien à côté. Mais j'ai 30 ans à l'issue de l'eau. Là, on est là, papa, le tomba. Les Parisiens pervers le tomba avec la madeleine. Olivier Chimanga. Père très bon, nous remettons entre tes mains notre frère, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour ce que Simaro a reçu de toi. Nous y reconnaissons ici de ton amour et de la communion d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous, que Dieu de l'amour tout-puissant, Ah, il sala salaski. Le véritable diamant noir, c'était les Umba. Étoile d'amour, 5 étoiles de l'or.
Bandagame. Banda. Lelo yo wana na mbeto a l'hôpital. Qui est escalier hein? Et ça va obédir. Et dis nos images. On quitte ensemble. Ça c'est l'église Madeleine. C'est un grand monsieur. Il a chanté Maya. Il a chanté Obélite. Mais c'est le blanc. Vous le connaissez ce monsieur-là? C'est ce là. Sur les côtés, s'il vous plaît. Bon, les qui s'asservent, votez-vous sur les côtés. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris, il est parti. On est à l'église Madeleine. C'est pas tout le monde qu'on pleure ici. On a pleuré Napoléon. On a pleuré Mitterrand ici. On a pleuré Jean-École Étoile. L'église Madeleine, les églises à Pamapambaté. Et pas mal de grand prêtre, l'église Madeleine. Ah, Maman Kibé. Maman Kibé, personne n'attend. Maman Kibé, qui vient nous tomber. Maman a dédé Nyongoni. Famille Nyongoni, peut aller vient nous tomber. Merci beaucoup. Maman à Paris, maman à Paris, et Dino TV, parce que là, il y a la télé. Où t'as la vieille? Ari Kabi Nathan. Ari Kabi Paye la vieille le Tumba de Madeleine. Ari Kabi, Papito Kindoudi Paye la vieille le Tumba. Moutounanga Koubou. Ma pose au clair. Oui. Message c'est maman. Ah, message est à toi quand on est la papa la mission du Tumba. Il a accueilli donc Mawako. A tout filmé, Azan a biso kana motema po artiste a kufa kate. Bino mo boye ki ko. Donc Azan a yeka na motema Mawako. Mawako comment il peut passer à biso Mawako. On est là pour la serre na biso swali. Tozali a biso comment na yolo, tozole la pour na ye. Donc Mawako tozala na soutien kana serre na biso swali. Asa la kama. Son âme. Après ça, Franco, Rochero, Yap, vieux Calais, vieux Sou, Oya Braza, Docteur Nico, Papa Wemba, Yakos, Emenea,
bango ndosi merci personnel message ya nini mama na biso kwa papa na bino akufi aza papa na biso amona biso ti tokoli esanga merekosa te abisokele na famille Lutumba bana isani nyonso bana isani nazosige bana isani nyonso o papa na bino bolele na ndenge moko ya bien babisu kanta président annonce kanta toko tika voli kaka boye te quand même wa confiance ali ve na yo ndeko no pe musala vraiment toi la posa message no mukira message kaka ke tozozela tina lero ngonga o tozoloba tozozela ba décision ya bato sasa na bozuka décision te siko bango na bazwi décision bino si bozwi na bino biso tozozwi décision tozozela nde bango. Merci président. Président message. Bon, Tindika Bilili, une équipe à KV. Parce que une des trois est à KV. Oui. Il y a un moni Kouloutou. Nous sommes devant l'église. Nous sommes là chaque jour. Nous payons tout ça la canaille. Et si comme tanga motoyon salé là. Masu est qu'on a tout mon avis à Zokene. Nazala mingi te parce que douleur est makasi. Zombo Fosino, Agolo Badekam. Merci. Nana sepeli tourment Zombo Fosino. Viens là qui vient à Maï. Tant ma pauvre Madulu Batalaki. Tant ma pauvre Madulu Batalaki. Viens toi manga bien là que tu n'as pas lingua là. Yaki bien. Pour que naie et ça n'inga passe. Et là on sait nakaka. Son nom repose en paix. Toi qui viens mon corps boto makasi. Boboto, pauvre Madula dans le Melangai, ceux qui ont vu Simaro, dans zone OK Jazz, mais ceux qui ont battu Moussous, moi dans zone relaté. Mais n'a que ça là, multi-système, un vieux courage, que ça a multi-système pour me rater. Mais vu Simaro, il a quitté pauvre Madula, à l'Ongalakata OK Jazz. Yangon a signé, merci Mingi. Merci Yaya. Vraiment, tout le monde est à l'église pour la papa Nayo. Et ça, l'on est. Mawa. C'est mon message. Oui, voilà, paix à son âme. Mes condoléances à la famille biologique, famille famille artistique, mes condoléances et courage surtout n'a pas courage aussi n'a bateau surtout badaki proche et voilà quoi. Et là matanga la vision nyonso. Zambe à se souvenir n'a pas le coup. Merci Léger. Merci. Président, oui. Message à Nini. Hein? Message à Nini. Bon, on peut dire quelque chose. Simaro, la télévision, la biso, Bilili. Simaro, Aza bien dans la Lingwala. Ils sont à Bouta, on a Isangé. Kokoli en présence. Quand chaque fois il avait besoin de moi, il m'appelait. Mais après, au Saramagé, il continue la musique. Bandinga va comme artiste et musicien. On a connu un producteur. Quand on a connu producteur, j'ai fait plusieurs tournées. À partir à OK Jazz. À partir à OK Jazz, na Franco, na Vieux Simaro, na Kati. Et tant que Franco pas Koufi, j'ai continué à faire la tournée avec OK Jazz. OK Jazz, sous la direction de Lutumba. OK Jazz de l'ombre maquette, sous la direction de Lutumba Simaro. Et après, tant que Komibana OK, j'ai fait une fois et deux fois avec le producteur Mogo Abimagi na Orléans. Et après, c'était la dernière tour. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des tournées avec lui comme tourneur. Merci président.
Est-ce que la délégation qui n'y est pas ça? Merci. Merci. Il donne une image. Vraiment, tous allés à pour la Bessimaro, mais c'est le Toko. Donc, ce que tu as là, programme Etikali. Donc, biso a musicien, tous allés à Rolobate, Bakambina biso Bazali, Congo Seben Ezali. Programme ne se rozala pour la Nagana Sima, Congo Seben, où ils allaient diriger le président d'Iboma, président d'Abisso. Donc, rien à dire. En tout cas, merci. Tous ces gars qui m'ont amené ce qui est dans la Kimia, Ndenga et Bandi. Donc, qui est dans la Kimia. Donc, malgré. Il fallait ça la mabakotoyo mais batakini baweli ba continuer à rouler la ndengo wana mais barake organisation munene ezali awa Congo Seben ezali awa bien na biso ozali président na biso collègue na biso akufa ki awa na Paris fallait biso ne to ramener corps ba mission na bazali belé awa donc eko sala impact munene eko sala soutien munene pour na kombo na ye mais ba mso azo welango ceux qui prennent un bon moto éviter mais ils ont mingi voilà c'est mato bon ça va organiser de la bien une image ikole ko ina tala mokile ezali nde koningana isolo mosusu te okaka se mbongo eloko yo mbongo eboya ndoi na mokili nalela ntina nini ondako yanganga bapekisanga nde nakota okilani Lokila Zwali Boma oh. Moi faut t'accommoder ça et ça la vie se fait bien. Ote ambandate Kadi matala balingi kokuna ngamo besu. Ngana nasalina nukotala nando na kufite oh. Kadi mamo bali akabinga ikadara bambanda. Nasalina nukotala nando na kufite oh. Bien encore kotika. Baoba na biso, kulutu na biso, ya sala mingi pour la musique congolaise. Vraiment Edino, zama wa mingi, mais tant que sous et sengo, alobaki bon, les artistes ne meurent jamais. Asali ba F, vraiment paix à son âme. Merci. Que ma belle soit ba koko et ya meuna boboto. Merci. Papa Noël. Papa, moi le bezate kozanga ndeko na yo penza atiki okaka boye. Makambo ya koloba motema eza kosala pasi. Kosala pasi. Yo moko talaka ndenge tovandi awa. Lobi tokomona na suke. Mokili eza ndenge wana. Toyaki toza bapaya. Toza kolekana kaka moko. Likambo te, toapela likambo kosala te namoni. Likambo mpe koloba mingi eza te. Tolelaka ndeko na biso bane tomesala kosala na mboka mpai biso tozala. Tozalaka be boye. Tolinganaka omoni lingombo. Esengo mingi soko tokosala. Merci papa. Bouta Bibi, message. Message quand on monde. Age kokende yango ndaki Nzambe azwa bomoi na ye ndenge esengi vraiment akolaki na ye tikila ye kokufa tikila mpe lelo oyo nazali awa mpe nde tozala papa Noël de temps en temps nga bozala kopesa bango sango aza bien aza boye tiki kobenga joski kobenga bango nyonso ye mpe malade akoya liso ndenge atelemi aza malade so monika mwa baretard azozwa kotambola ya malade mais na motema toujours akotuna tokozala na ye tikela ye kozongisa bomoi yo mokoyebi tokozala na ye lelo oyo eza mokolo asuka eza age à vivre ake na age na ye oyo akokokende nango mais eloko nde ya motuya na tikali nango alobaki te napesaka mwana kimbangu ya 1962 napesaka ye mboti nga nalobi mevie yo obotama na mois de mars papa dia ngenda mpe abotama mois de mars mais bazokufa kaka bambula moko nini mois d'avril le 6 avril Sergei Yasimov Kimbangu mpe eyaka na kisasa c'est-à-dire loi ezali nzela biso nyonso
baprophète bake ye mpe prophète ndenge mibenga prophète Simon akei mpe na date yango oyo azokende mais eza mawake baartiste bakokende kaka na mois d'avril wemba mpe ezalaki kaka mois d'avril kaka na esika oyo tozali yango oyo merci Mbuta Bibi Papito Kindudi message ya nini message eza kaka toyaki na osenir Bruno Matali mpe Lutumba aza grand toza ensemble merci ekolo mpe namoni osala mingi continue kaka bongo merci Edino Image nayebi koza motu moko olingaka mwa boye mais kote wana omikitisaka na yo merci eza nzela motu nyonso félicitations ozomona soa petit gelor aloba mwa lilobati gelor message ya nini message eza kaka paspo le grand poète ekotike lelo atiki molimo moko totombisika wana ezongi mboka vraiment apeleki bien toleli nyonso longo kuna mpe nayebi ke eza bien po c'est un bamba ya musique vraiment nzambe azo molimo na ye mpe tikana nde kaka Papito Kindudi alobi ndenge gelor alobi donc oyo aza vie aza baoba donc nga nazokoafize musika seli naotala musika donc eza kaka mawa donc merci kaka ndenge voilà quoi ndenge eleki na kimia na nyonso merci na gouvernement donc merci bamisi baoke lelo misi baoke mardi okor eke mardi merci nga aza elo alobaasi nanga ezaka asaleli nga nzembo te regret nanga nde ayembinga balaka yembela yo mbanga ye ayembinga te ve medos message ya nini kope medos lobaka masi akufi oloba te ndeni lobaka na regret je na biso atiki makambo tolango te venema mine tozalanga vi atiki biso me bamiziki ne ezali kaka atiki nam te donc yo mo oyebika ndenge alobaka ke ebembe na ye mokolo akufa kaka obeta kaka ebetaki na Paris mbula enokaki tianga na kaka ebetaki te soki mbula enokaki kaka elinga ebeta Anto Meta Saber représentant ya maison mère olobi nini mpo na maison mère toyei kolelaka papa Lutumba toyei koaccompagne pendant dernière demeure na ye représente Ligue des Champions kaka tukapangala aza na nzela Claudine Kino aza na nzela vie dipul aza na nzela donc bamecondoléance kaka na bato ebele bamaître Ule Matadi Antonino Fernando condoléance bie nyonso totoshi tozolela kaka tozolelolobaki kaka ekobeta kaka ebeti e malamu ya Willy Sionga message ya nini ya Willy Edino Image balobi kozala pembe na bayaya banolia trop banolia trop bino oza baleki na ngai bobanda kolia trop Edino Image nayo na motate zelo tobandi musika yo ozali premier soda na poto na mboka oyo ngai abe yako nani grand père Bosi Boziana oyebi yango ti po yo formaka osa okomba grand père Bosi Boziana ezaka ngai po yo formaka kaka banzanzi me balobi kolemba kosalisa te ntango yo moto osalisaka ata bazokende na bango babanda koya na bango mpo babi biso nde toyaba edino biso nini donc bino boza baleki na ngai ya palais Edino Image Patrick Malwavengi global service joyeux anniversaire au moins na ngai palais mwana yolo solo aye olela pe aussi ayopesa participation na ye na ndenge eteki mwana yolo mwana leki ya malamu aliaka mingi message ya nini Patrick otiki mosala oye mpenza kopartage mawa na biso longo yebika papa diamant noir nazo monoteur diamant quel que soit l'état il faudra to assister ouais yango wana toyei kolela papa na biso Lutumba pour rendre hommage. Merci Patrick Malwavengi, on est ensemble. D'accord, et Edino Image. toyebi biso so mpona nini oyo eza matanga yango wana tofutani ndenge bible ekuti ezoloba bokende kolela na bao bazolela donc nzambe azopesa du conseil bakende kolela bao balela po moto asala kobotama ye mpe moto asalaki etolongwa eza likambo ya motu te ya likambo ya bato donc ntango toza bato biso nyonso ifo toyebake suka na biso terminus na biso ezali wana tokoleka biso nyonso mais malamu eza ndenge nzambe yayamba biso. Merci. Message à terre. Ah bon, message de ndenge passer à autoloba
vraiment yango wana kaka vraiment eloko bakisa eza su te. Et Flavien, après Awa, donc il y a la salle pour la seconde, on va dans tout au yoga. Il y a des dispositions de avant tout ça, il comme pour les gars, toujours pour la famille. Donc on décide de se famille et famille, il faut respecter la famille. On va aller à l'OIM, il faut que tu aies un message dans tout ça. Merci. Alors, moi, pour rappel, je maloba ya yemoko oye bitoko yemba oya koma pasteur Carlo Toto yemoko tuma mutakoma na mokili toyaki tozali lokola na kati ya masuwa monano to na moto libongo ekosema bato bakokita ekomama bongo nzela ya mokili eleki nde molai etondi na nzube ezali na nsuka te o na mokili tozali bapa yango tokoleka nzela. Merci. Merci Papija. Mosenge obakisa nini? Obakisaka ke yazaki bibliothèque. Oninga nasalaki déjà hommage na ye avant parce que tant on a bapesika nouvelle nasala hommage emite mpena na âme. Et puis il a prêché la bonne parole à travers la musique. Ayembeli pe nature, ayembeli ballet, ayembeli bolingo, ayembeli cœur artificiel, ayembeli tout, presque tout. Donc pour l'anglais, il y a vraiment bibliothèque, paix à son âme, ceux qui continuent aux alas. Quand il y a le botanaï, où il y a Tigina Banana Bakoko. Attends, moi, je sais que ça va bien, c'est ça la bien. Donc on les a. Merci. C'est pas ça qu'il a dit. Mais faut sortir mon papa Lobaki, voilà vraiment c'est mon père. Donc je suis sa fille parce que Sylvie Lutumba, c'est ma copine. Donc papa vraiment. Donc Lobaki tourne les donc là ça moi a capella. Oui. Mokolo na kokufa kake ekobeta itashio lobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na ngai bakamata basala monima soki mopayaka ye balobela ye sango alobaki susu ebembe na ngai ata na fulu ya leta kelani ya kolelanga yango wana kaka tolela papa na ye. Merci Bibis Kassilor. Les grands bachelors. Les grands bachelors. Aussi l'établissement. Oui, on connaît la papa Lutumba. Vraiment, les autres personnes de l'établissement pour la vie Lutumba. La Latsaïe et Lutumba. Il y a un système. Donc, c'est un vieux, il fallait nous rendre hommage. Musique n'a pas ça, la jumeau. Ça peut être la jumeau. Donc, des habilleurs comme nous, la maison connivence, par ma présence, a voulu témoigner de l'ultime qualité. Donc, on a perpétué ma œuvre, Amen. Très important. Mais vraiment, Tumba, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Nous tous. Donc, c'est très important, vraiment. Bon vent à toi, bonne route, papa. C'était vraiment le bachelor depuis la Madeleine. C'est important. Parce que c'est les gens qui nous ont fait. Lelo nakanisi yo mingi jani nase ya kuito na balinga kolota olalisi moto nalipeka nanga olobelinga loba na mwali kunduma dizwanyo doto ya ebali ya sayi bayinusa basedu tout ça c'est le vieux mabele donc le vieux ayemba ba situation de la vie donc oyo elingo ka tulia ayo ka vieux simaro vile le goto. Merci beaucoup. Merci Carson. On va dire ça monene di Carson. Message ya ni papa. Message ça réglé parce que Lutumba Simaro biso au cours de la musique naé à cause de la musique naé il est parti mais honnêtement on s'arrêtera parmi biso par rapport à la zone naé à Tigeli biso donc adieu papa Lutumba spécial sombo que na bao ba kenda papa Franco et Soujon Serge Batobele papa Wemba Kinkester Menea Pamelo Muka. Donc merci en tout cas Edino Image. Merci du Carson. Oui.
Indrid Kabongo. Oui, Edino Image. Ben, écoutez, c'est un réel moment qu'on a passé, un moment difficile parce que c'était un grand artiste. Et pas si caca, mais je veux dire, il faut aussi le laisser se reposer. Je me souviens qu'il m'avait dit, la dernière émission qu'il avait faite, il m'avait dit Ingrid, j'ai envie de mourir, j'ai envie d'aller me reposer. Ce sont ces dernières paroles qu'il nous a laissées. Il faut garder courage et puis continuer et attendre que le corps arrive à Kinshasa. Mais là aussi encore, on lui donnera plus de plaisir. Merci Edino Image pour... Edino le baté. Panza Sangapo. Ah oui, oui. Panza Sangapo, la chaîne assure. Et le banano, la Sainte Ingrid Kabongo. Donc, les grands réalisateurs, message à Nini, qu'on s'en va pas parler. Zara passe dans mon thème, passe ma classe. Vous avez icône ma classe. Rabin Agaé, chef de la famille. Rabin Agaé, pasteur. C'est ma passe. Jamais me taper ça qui jamais me taper. On a choisi comme ça en colo. Et mon PC est mon revenu. Merci beaucoup. Vision TV. Entre nous. Allez, c'est Falix. Merci, merci que ça Falix. Bon, besoin mon amour à la pizza, mais moi je vais sur parce que ni balé mon baquet caraboué, vraiment pas si grave. Mais puis de ce rôle on va vendre des choses, on va vendre des choses, et là on est bon par rapport. Donc ouais bien. Un message quand on a le baguette. Ngala yebaka papa Lutumba tango alekobeta na micra jazz na poke jazz donc na memela bango guitare ndenge na simbi bongo au petit show guitare ti na baraka bar ezaki na veili Kasai grand break grand mwana ya grand break donc azao vanda na Kigoma bamemisi na guitare ti na baraka bar bango na vie Lutumba yerwa vie Lutumba ka nzoto mike moni nga mpe aki peti moko ya rien kaka ede bango ti na baraka bar natiki bango wana après nani vie brenke napesi nga mwa bibende moko abipeti omela ta koka mpa ozodi donc ayeba vie Lutumba ndenge wana. Merci grand frère. Tu continues micro balader na biso V Martin. Message été hein. Merci. Papa Debs. Ah ouais. Nini rôle là. Wana azako par alliance. Donc il y a quatre famille quoi. Donc Olivier na mabosi les Zaraki. Voilà quoi donc. Merci. Je souhaitais que nous voilà. Et puis Nzamba ba telesika kei. Merci Papa Debs. D'ailleurs, message à Nini. Bon, nataka na papa kufi papa na moto azoki pota na lokolo tango so azwa docteur osalisa ye me oyo azoki na motema po azwa docteur osalisa ye docteur ezaka yo moko ok yango na balena merci bien Panza Sango. Oh, non, c'est ma maman, il s'angule, moi, là. Bango, il honorer papa Lutumba, tout ce pays. Na oh, non, ça c'est pour la bise, donc il y a Saint-Jean. Ouais, belé, bah, il dit c'est mama ya zando bazangi lokola biso bana lingwala tozangi tokolela papa Lutumba peselanga mbote na vie na nga Louison Pondondo na sama bele mama napesi yo raison natoli opesaki ngai ya bakamarade nzabe merci nasali nini yo
C'est lui le défenseur, artiste rare. Papa n'a pas mis balai, papa, il voulait comme ça. Papa, international. Oui, dans l'international. Faut Maman ya yolo. Maman ya yolo, message à mis nini? Tomoni na matanga, tobi ke ba maman yolo. Bolandi maman. Bolandi maman ya biso ya Jeanne Mbole. Je sais pas ibana que betaka chaque jeudi na kamina wana. Donc yango le moni ko partager. Papa Lutumba alaki toujours ko beta na yolo, to ko sala na ensemble, donc yango na ko présenter hier pour partager ma wana na Jeanne Mbole. Ceci ba ko te ko ke le kana kimia kuna na mboka. Non, mais fallait. Moni, on les a tenus à Dallas. Ça, les repos la sœur, la biso, la jeune. Bah, lui, vous avez pas vantar à Dallas. Bana yolo oye. Alors, pour le balisme balabino solo. Ba maman yolo baza na puissance. Na liwa ya papa Lutumba ba maman yolo baza ko soutenir maman Zwani Mbole mwana yolo. Baza frapper na kati ya donc ezali solidarité oyo ezala na yolo quartier mais bato babona ngo lokola commune parce que eza na puissance oyo okoki kokambola yango te donc yolo eza mosusu oyo elenda po pikola yango bamama baconfirme donc yango namoni bamama soki tosangani boye mpona biso na yolo c'est surtout mpona sens ya organisation ya bamama bango baluki tosangana boye mpona solidarité envers moko ya biso oyo abungisi oyo aye molongani Maman Zwani Mbole, nous sommes derrière elle. Merci. Merci. Maman Baksanini. Bisoye awa, bisoye bana yolo. Ko baleke ya Jeanne Mbole, ozaki moko ya monsieur papa Lutumba. Donc toye a pour représenter grande sœur na biso ya Jeanne, toye ko la papa, yaya, puis c'est meki na biso. On debi chaque jeudi na yolo, bana okebeta. Ya toye ko la papa. Akena boboto ya Jeanne ko biso ba courage ebele, biso baleki na yo. Toza sima na yo. Ba courage. Maman Baksanini. Ndembo salon. Ezaka ndembo. Nida olobeza te ezomonaka bana Dallas angotela bino ici elle Paris kuna elle. Est-ce que boye bagé ozaka chaîne na bino pendant sango kongo mona yolo? Sango ya ngoma. Bino ye. Yonde. Ouais, merci. Bon. Panza sango. Zela na maman la biso mwana Saint-Jean. Ya solo, ya solo penta. Na bani matanga banda to banda kitina su. Na to sisi pete, to kenela oka. Mwana Saint-Jean ya solo Ya solo. Non, ya lokutate. To le la vienne biso papa la biso to le lies. Parce que to ko zo makamba boy bani. Merci. Maman, on va parler. parce que na motema papa. To le mingi ya ebele. Akele ate makamba. Tozana oya olobate l'équipe mingi passe l'équipe à to succès ka. Merci. Maman Kati. Message à nini? Mabele ya bakoko ya mbaye akpema na boboto. Adaki grand frère moko papa na yo. Et pas nos papa. Pour badaki promotion mon grand frère na biso. Mais pas na yo papa. Pas na papa et na grand frère. Ah qui très cool. Dena mona ba mission miso ya lelo te ye mo ke na tongo na bango. Biso do ke somba. To do ke somba makabu pa bango. Donc ba grand frère batindi ba mi ke no somba makabu pa vie simaro et pas msoute. Donc grand terme dans ça makabu donc ke somba pour. Après ma boto vraiment c'est regrettable. Un grand mot.
Merci. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'on va recommencer. C'est ça. Oh, je regarde la question. toye une église mpona papa na biso toye kotika kosala église bon eleki malamu sikoyo tozokee na sale alors bandeko biso tozalaki Mistura, message ya nini? message kaka courage na famille bon nga nazwaki chance te ya kokutana na papa toye kokutanaka awa na Madeleine donc oyo babénéficiaki na mosala na ye bango bazalaki na chance ebele parce que biso bana bakoko tozalaki biso na besoin na ye bon dommage que atiki biso courage kaka na famille quoi voilà. Merci Mistura. momonika ya tendance amona sa jamais na kati ya mama avenir ezalaka nango parce que mama l'avenir yango eleki nyonso kitoko yango mpenza. Merci maman. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On biso toujours artiste oyo, on a toujours bateau bazana ba idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout dans l'avion. Nous avons un petit poli express où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à Napoto, au salut Maramio sur ma kin, la ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au moni ndenge prestation et les kaki na kin, selon goût na yo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lelo, au jus lelo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.